Ngai kobala bon kobala ma bala on peut ça compliqué kobala vraiment kobala nga benza bon na ebité nzambe kobala obanga msuso robali ozana ba bébé na kuna poto ba bipo basi apoto ne ba simba bino ba comédien poto comprendre été ba mema bino ba mikili bobo ya basi na bino awa ondo zo bo na mama kobala nga même moi ça poto pe na zaranete Katanzan. Osoka zaka c'est mission ya silikati. Moi si nde mobali nde fa bana olinga moi si. Mais moi si abana olinga mibali te. Et puis bon ba mabalo ezala rande ti collègue na biso moko artiste comédien mona ocho mona mikolo yo. Ba ocho bala ye na moi si moko za mama mobimba. Moni donc abando melaye ba makila ngai ba biloko wana na ote. Blaise Mabanza rolekanga na question na te babi wela mwasi na likambu ya losako babi nani garçon a joué à PD wana petit wana wana jouer na ba rôle na ye normal batu baye ba na bango ete aye pour que ngana sala ye lokola ngana fula ka batu na fula ye na motema pe ya bolingo nazaki nango na fule mais nzoka yaki na bakisi ko baboye nzoka yaki na bakisi po abenda succès. Bonjour, bonsoir, balandi mignon sur la personnalité TV Biska Boza Rolanda Biso et humble servante Nabino Dolia Kambi. Quand on est le bara Dolia Kambi na temps réel, aya kozo abino ba formation à la source. Dolia Kambi le na plateau na azaye mon côté azana les vrais zo ba Blaise Mabanza parce que bozo mon ami kolo ba bi ba kwenda vutuka makambu. Ba bi tan na ende yango yo nazo pesa mbote. Bonjour Blaise Mabanza. Ouais, bonjour Doli. Talara yo. Okay, merci. Blaise Mabanza, Baladunion sur la personnalité TV. Bon, c'est Pelo s'est présenté. Baladunion sur Bazolanda. Comme on a, elle aime Mabanza Blaise, vrai zoba. Comme on a dit, mingi vrai zoba. Mabanza peut bailler bien autre. Voilà. Mabanza, aux 40e de la famille. Au botama famille nini aux écoles nini parce que batu ba monde ka vrai zoba non ngara na temps réel batu bazala vraiment besoin d'information sûre parce que batu musuba ya zara muluba musuba za mkongo mais l'émission nga linga vraiment na ba marambo eza sûr parce que nga batu ba tatonete à travers de lia kam besoin d'information eza vrai. On a félicité on parce que émission na yo na moni eza différent na ba émission batu mususu ndeti depuis na bando sala ba émission question oza mutali boso tout na ngango naza mutabandundu nazali 5e de la famille voilà. Maman mutabandundu papa mutabandundu batabandundu bazebe bayanzi bazali bambala bazali 100% mutabandundu mama za mumbunda papa za mupende. C'est que Blaise Mabanza linga bilo bacha mingi bicarbonate. Voilà, wana penza donc ba goût préféré, ba misili, ba mikiongi, ba mayebo, ba mikungu, bandindi, owong, okweshinzung, sarasarantsung, donc c'est belé. OK. Maman Doris Lema qui est Blaise Mabanza si vraiment identité na bation so bazali komi tout ça pour identité Blaise Mabanza yangwana si ko pesa bino Blaise Mabanza balandion sur la personnalité TV balimba ba parcours na yo Blaise Mabanza abimela wapi abanda théâtre wapi abanda théâtre pe na ajni abandi théâtre moi na muke abandi théâtre na 1991 bonga na bandi théâtre nazo c'est du moka bomwana oche moi makala nelongi oche libumu otambola na babar ozokendo bina ozojouaka na bibembe mais le qu'on a linga isko théâtre mingi na banda Rolanda vie na ngamoko que son âme repose en paix
vie na ngai fino lisala ngomba o bato ya ebe mingi nango sadi nga na banda ko landa ye depuis naza mwana moke na ezo lokwa mutu ozokende kota wenza ezo kuna babandaki ko jouer kuna na bazungezunge parce que bato bayeba epe lisala ngomba beaucoup plus il peut takinga mais lisala ngomba bima pe pas takinga te parce que ngai na yeba lisala ngomba na bazungezunge donc comédie na otanga kombo po yeba e fozala rara mutu akala il paraît akufa na yebi te so akufa to azaka na Côte d'Ivoire babilo moi bon akenda Côte d'Ivoire bon na yebi te après ou comment parce que yo kana appelle sauter nazo kende ko tala parce que ngala wana oteka pétrole hein tana za mwana muke na oteka pétrole nazo ki tala ba répétition na bango ti ba groupe ba zungezungi wana pe ko kufa to bungani pe to mona na lisu na yete jour mususu na uti ta na tiki oteka pétrole na komo oteka sko maki na komo tangi sa maki ya kotokisa na baba jour mususu nazoleka na agricole wana ba bisinga théâtre morezo salama banani na kena getala boye na moni théâtre takinga na moni pe grand frère na nga wana lisala ngomba na moni ba mbabola pe on dira kufa si je me trompe pas na moni ba papa Jean na moni bango siko na zwaki horaire na komi na ngape koya ko landa ka répétition ti na komo ya tina ndako mona na ena ndako via memisinga saki tokie na ke otika ena répétition après wala ngape na continue na ngaka ko sama bilo na ngaba bar wana mais siko na yebisa ke teke vie ngape na saka ba bilo ba bar na loba elo te ti le moi ba contre tamo epesa maki na takinga ayo sala groupe na ye malongi show ba ye ba longwe pa takinga ezaki ye na ligorodo na buba baba na ye ba répéter so akenda wapi vraiment nde ngape na ye ko intégrer groupe donc na zui penza formation ya théâtre parce que moi na ba bar wana tona sala bisala sala tona sala bisala sala mais formation penza ko ye ba théâtre ko ye ba ndeni ba sala scénario ndeni ba sala mise en scène na zui formation n'est pas les sala ngomba donc nazaka fier na ye malheureusement nzamba linga kité a azala na biso tilelo parce que soka azala ki na biso tilelo nde aza fier ya komona moko parmi bana na ye azo chaba comédie musu panzi likolo na temps oyo voilà Blaise Mabanta ngina ye ba relation ni ozanango yo na mwasi ya papa lisala ngomba est-ce que vous déjà temps okendo tala bana banda papa kufa Mama da Silva na pesi mbote et so razolanda biso vraiment depuis papa kenda to kutana déjà déjà mais officiellement non parce que ngai nazara na moi ça dit na koloba nini nazara na soni ya okutana naye nazara na soni ya okutana naye parce que aza cher po nanga talaka na benga ke mama aza cher po nanga na monaka donc mobimba ya papa epa na ye na mona mobimba papa epa na ye oyebi doli omoni lisala ngomba nalinga koloba ebele te po na lisala ngomba parce que esalanga pasi c'est-à-dire aza plus que même papa biologique à Botinga. Vous comprenez? Okay, merci. Blaise Mabanta, on a un dossier à voyage. Tout le monde a tournée d'Afrique. Tournée d'Afrique au Sali. On a un groupe qui a Bassi Belé, Bassi Kitoko, Bassa Pembe, Bassa Mouindoume. Et là, les autres tournistes, on a tourné, on a un artiste moko. Ce que balandi nanga nyoso balanda attend, comme dans Yamba on a plateau. Na tuna fille na azara nani pona yo po partout kinda ozala kana yi en plus tu so babienda kota mbongo be na groupe to enda joie ko leka ba fille son na groupe réponse à bien dans on pas non parce que nga na ngozo ba rimerti bon problème ezara nini omoni
même na kati ya musala nyonso ngapi na notambola na lisala ngomba ti vous comprenez na notambola na ye partout banda okende ngai so nakutana na zwe eza grâce à lisala ngomba so nakutana na siatula eza grâce à lisala ngomba so nakutana na Monib production paix à son âme eza grâce à lisala ngomba c'est-à-dire moi na kati ya groupe ezalaka ezana ba ancien na ba nouveau bato baye na moi sima pe bakokoma na déjà ba ancien mais ezana bato pe bakuta c'est-à-dire Jocelyne Kitadi azali aza ancienne parmi bana nyonso bazali a comprendre aza ancienne et puis azali moto quand même abundi pe pour na groupe nga azalaka très reconnaissant omoni falaki na lobi te kaza yemo ko moto abundi pour na groupe baza pe belé lokola ba président Money baza pe parmi bato babundi pour na groupe mais sikoyo pour na ko récompenser bango nyonso mbala moko à la fois na okokate c'est ça yango moni naza ko récompenser bango malembe moko donc na bandi na ye lobi pe ozala mutu mususu lobi pe ozala mutu mususu malembe au fur et à mesure. Voilà. Merci Mabanza pour la réponse parce que bato ba tuna ro Jocelyne azala mwasi na ye Jocelyne azala mwasi aza mwasi na ngate aza mwasi na ngate ngai nazala na mwasi te mwasi te ndeni nga yoka en tout cas vraiment lelo naza plateau na Blaise Mabanza le bana nga cœur ouvert na ebi bato ba koza marié oza marié mais lelo naza surprise oyebisanga ke obalate abalate na mwasi te mais naza na bana ola balandi nyonso la personnalité TV est-ce que ça so babi TV za bilili TV za radio mwasi te nga na mwasi te nga so na ndako nango okutaka bana bango moko mwana nga liboso jeune fille na nga esi akoli pe déjà donc yende mutu alambaka yenda samaka peut-être tamso mona jeune fille na nga bakanisa mwasi na nga te nulle part ailleurs ambiance ozaka na personnalité TV Mama da Silva balobi yondo sibi brakambo place oza bambo TV pe na nzela bato batunaka o mère wana pe mwana ondimaka te aza mwana nga aza mwasi na nga te balite ngai kobala bon kobala mabala ngo pe ezaka compliqué kobala vraiment kobala nga benza bon na ebite nzambe kobala obanga mususu robali ozana ba bebe na kuna poto babipo basi apoto nde ba simba bino ba comédien poto comprendre te bazo mema bino ba mikili boboya basi na bino awa yondo zo boya na mama kobala nga même moi ça poto pe na zaranete kata nzambe osoka zaka c'est mission ngo ya silikati balobi le vrai so balobi zaranete ngai naza mobali natambolaka na ba discipline o nzamba sali natambolaka selon la Bible mwasi nde mobali nde fa bana olinga mwasi mais mwasi abana olinga mibali te et puis bomba mabalo ezalaka ndeti collègue na biso moko artiste comédien mona ucho mona mikolo yo ba ucho bala ye na mwasi moko aza mama mobimba moni donc abando melaye ba makila ngai ba biloko wana na ote boka na te parce que bowela mwasi apoto Nanani? Na Brifi. Ndenani? Brifi artiste et comédien. Ya Congo akaka. Ya Congo. Ajoa wapi? Papa oyebi bien babi boza ba rankine. Est-ce que nga za obligé oyeba ba. Blaise Mabanza rolekanga na question na te babi wela mwasi na likambu ya losako. Losako babi. Nani garçon jouera ba PD wana. Wana ndo zolo ba ça n'engage que toi nga ebi wela mamba losako. Likambu losako tango komi na losako na moni déjà ko comprendre. Bon au moni problème ezaka nini?
Moi ndenge bana baza ebele. Eza na bana musupe oyo ba uti okota peine. Alors toyebite beta dame na ba toyebi yango te. Makaniso ba ina toyebi yango te biso toyambaka na biso kaka. Moni petit wana bana ko jouer na ba rôle na ye normal. Bato ba yeba na bango yete. Aye pour que ngana sala ye lokola ngana fula ka bato na fula ye. Na motema pe ya bolingo nazaki nango na fule mais nzoka yaki na bakisi. Ko ba boye. Nzoka yaki na bakisi po abenda succès po étouffer Blaise Mabanza bon lokola biso to abana nzambe. Talaka chaque samedi tozaka na rendez-vous na tata. Et simbande do maratro. Donc voilà, les gens ont les caméras moi c'est ngala wela na moi sina batute. Les gens les caméras sako parce que moni a ça succès ming na YouTube. Les gens mamba bakisi oh succès ngam tuna fulie sikoyo bolo bakeza les caméras ngondeni parce que ngam na fulae. Parce que Blaise Mabanza Fulanga lelo yo sa mon pépé. Fulanga lelo yo sa mon pépé. Fulanga lelo yo sa mon pépé. C'est l'ingratitude. Bon, mon ambiance est nulle part ailleurs, toujours na temps réel. Blaise Mabanza. Blaise Mabanza na bengomba misa tu pona na bili kambu ya okonani babenga onini likambo na utolo ba o brifi ya bimisa ki losako. Losako okoro silika non parce que ça mayele na yo obimisa mayele na yo abimisa ko bato nyonso bazolanda la personnalité baninga ba vérité et bandende ni ayiko yiba o losako ana na répétition to ezaki ndengeni eza inspiration na ngana no losako wala eza inspiration na ngai so tuni maseba oyebisa yo esika losako wana euta vous comprenez mais on a ebisi yo ke ndenge bato musu bayaka olela na coulisse ayeko lela na coulisse pour que au fulaye bino boye ba ngote bino boye omona ka tango likambo eloko ngo esalami boye binenge bandaite vous comprenez ce tango na timbeli ke ayaki na bakisi po ayiba nga succès yango mo na chekemba mo musikati siko na minute toza wapi ngai 20 ans de succès de carrière vous comprenez. Est-ce que 20 ans de succès de carrière artistique na uti na free d'ici na kuti mamba solo kuna ba comédien musu ba kenda free d'ici ba sala ba spectacle moko mais nga na kati ya free d'ici na sali ba plus de 7 spectacles na free d'ici même musu ba kenda ba sala ka moko ba sala pe ba mpiaka spectacle pe ezati ba komi kuna ko mo beta masola ki zubanata. Donc vraiment ambition ezo sepela ça le jeune papa lui est kuna na Brésil azo sepela une émission o babi peuple juif de Genève papa Janon Vumba place aux Abambo Tebele tozo continuer car na le vrai zoba to ba qui est derrière toi pour si que ça nango ba voyage ba ninga bazo kemba na musala ba bimbongo ezate musala théâtre mais yo ba facilité aux orons wa ngai biso ezaka nzambe Mabanza, c'était Mabanza, tombé à mon côté, Dolingo, One, Nakapela. Donc, succès, moto aza simalange ezaka nzambe. Ngai, papa o alakisinga musala, alakisa ngai, makai betina nguti solo atanda mute ya nganga. Abetina li solo atanda mute ya kisi. Mais talaka ndinga kangaka kisasa so boki kaka ela somo donc c'est-à-dire que ça qui mystique bon siko ngai mutu na bano fa na ye ngamoko na moni ki mona meso ke ki sezate abeta li solo ya kisi te abeta ta ya mukerien akangi monde entier parce que ngai moi na oya la kisi musana na okeluka kisi skonde donc c'est que na biso zaka lo sambo le sambo nde yango wana vraiment secret. On a ngayé ba Mabanza et lo ni sala que yo banga ba artiste comédien parce que za teti ba boza teti makasi. Oui parce que o aza kati na biso aza plus que o aza na mokili. Aza kati na luka ke moi mkiaza na respect liboso mikolo. Mais oui, bon on a respecté mutu solo bina mutu vérité respecté te. Solo bina mutu vérité.
est-ce que respecté était succès maintenant ma peka et ça que atovana ba mikolo milakisa. Mais est-ce que yebi que orgueil est ba nzambe? Orgueil. Ce que tu l'as dit pendant la voie normale. Orgueil, na vantard. Orgueil quand on a vantard. Orgueil quand on a vantard hein. Donc on matcha ma peka. Eza biso ba nzambe. Moto aza sûr que katina aza na Christ. Faza ma peka likolo. Parce que ma commis lobito rozala mituka semikila te. Maman, succès oyo ba te bele ba osimbela on ba kisi. Yo kanisi ke moto aza na nzambe ta ko sala ngo ka boye comme par hasard. Au lieu na ba sobe, au lieu ba saï, au lieu ba nani on soso. Ba pululu, ba vide loin, ba ebele hein. Siko ngamoko siko yo na bibe na lobaka seul contre tous. Donc ngamoko siko yo contre bango nyonso na lié bango. Eza lipa na nguba te. Yango moni nazaka fieta na lobaka boye na lobaka pona komi kumisa te. Mais na lobaka boye po lo kumezonge pa ya papa. Amen. Tant réel non linga siko ebisanga elonyo linga pa basi. Parce que bamsuba non parce que abeti moi collant. Abeti moi kangadadie kangie muso alati moi maputa guna ezandeni. Yango wana pendo ngoko ya pende sika na linga. Parce que boso na baki na linga mukinze pa moi si bato bamoni ngo mabe o mukinza ndenge nini mukinze zaka solo yo sepelaka nango ndenge nini solo wala mutu so koti na toilette mo la baby c'est longi pa sepela na solo wala te me koma mutu nango mala ko sepela na solo wala. Ce qu'on a changé nanga. Ce qu'on a comme linga pena moi ça lati kola. Ce qu'on kaleso na si me salivé. Ah na kaka. Grave guna wala. Donc danger bagula wala. Yango vraiment na émission na nga mingi vérité c'est que on doit aussi Jocelyne pour na mona Jocelyne soit bêti vraiment peu collant et le moi si mais ça là bon. Ah bon ma Jocelyne on peut na comprendre te batinde ba lobela ngo so bat mona monter en passe ni groupe yangai ba la yangai te soki na sepeli na Jocelyne to na posa na bala ye vraiment na bomba est-ce que liba les arrêts au bomba na olobango moi tombolo ba boye arrêté moi na bato azana famille azana bandeko aye au sala musala azana posa lobipe na nzima musala o pas se retrouver au mona jomoro bo otala biso azaka na posa ya obala e so tombolo ba bongo ezalo kwa bo che ba kalbo yo tulisa moi na bato comme na suka na ngabi moni likona yo leader ya nga na tulisi ko tala ajine pusani obala kaka yo moko siko na makazi te mabe. Vous avez 100 kilos pe bazali pon bolo basko 100 kilos te. Tout le monde a vraiment Jocelyne d'avoir porte-monnaie na yoko. Kasi na oso yebisa bino tina obomona ngana emingi. Eza ki aza ancienne abunda trop pour na groupe yango moni nazo récompenser. Na sima na epe bande comme soupe o babunda pe bazali mais moyen ya ko récompenser bango nyonso ezate. Bosko lobi to bomona sko na komo voyager mingi na 100 kilos. Bo basko na komi na 100 kilos. L'hôpital on a 100 kilos comme nene bon ni comme nene ce qu'on a libende toujours wana to pesi Blaise Mabanza so kaza bambota opesa na ba fan na epe na bato ba soutenaka ouais na pesi mbote pa ya Christian Mafuta basketteur de luxe na Luxembourg wana partenaire numéro 1 ya Blaise Mabanza na pesi mbote ye na gangaka fiston Randy Boss live moto alongoli ngai makolo moto ayokeli ngai mawa ndenge na zwaka ba taxi na ba moto alobi te vraiment Blaise Mabanza il faut mo bange na mutuka fiston Randy Boss live Pretoria mobimba moto aleki na mbongo azate hein est-ce que l'Afrique d'ici de moto aleki na mbongo azate est-ce que l'Afrique d'ici de mobimba moto aleki na propriété azali tala est-ce que ba soin te fiston Randy Boss live na kati ya Pretoria mutuka ya danger donc mutuka la so komika na Kinshasa pas maman na komi patron ba comédien na bottle maman ça y poste na pesi mbote na les millionnaires David Kabongo le millionnaire na kati ya Pretoria toujours mbote na boss Stéphane Djobour Makambo mbote na le grand manager ya Blaise Mabanza Papi Punga le gouverneur mbote na papa na biso Patrick Moulande bambote na yango wana na bosanité na niveau ya poto José Nondo 1000 esprits José Nondo bambote na yo yango wana mbote na François Flamand Noir bambote na yo yango wana
tozali week-end au fin du mois oyo tozana tozo banda siko tourner ya Bas Congo, donc tozana Kimpese, tokoma Tiba Lufu, tozana Songololo, vraiment tout ça la tournée na Mobimba. Et puis mois prochain, mois d'août, partir le 25 wana, donc avant comme à fin du mois d'août, toza déjà na kati Angola, vrai zo na kati Angola, makambo tout ça déjà normal, tozo lancer publicité déjà Angola. Donc mois d'août, fin du mois d'août, toza na kati Angola wana, vraiment bambote na bino Angola. Allez bozala elengi makasi. Chéri nanga koma mbea mbea. Mbea mbea. Chéri nanga koma mbea mbea. Mbea mbea. Chéri nanga koma mbea mbea. Mbea mbea. Chéri nanga koma mbea mbea. Mbea. Ozangi mwasi salela savon. Ozangi mobali salela boudin. Baujana basaleli condom. Baujana basaleli pidas. Ok, merci. Na balandignon sa personnalité TV bomoni ambiance César qui ne émission le daki très chaud. Maman Doris Lema la personnalité place aux arts. Bambote bele babi fou na gaz mère boss. Ambisi bazabaka na place aux arts Bambote bele babi mon général John Kimbabu Bambote bele le basketteur de l'X babi Christian Mafute Zandeyo René Makonde le honorable Badjogo Bambote bele place aux arts na sengi sous merci na Montréal Metintima babi ozo salanga kenda ma bien na bandaku na bino na sengi sous merci na maman Da Silva babi Doli Akambi Pemena Da Silva azo pesa makambu. Merci beaucoup d'être toujours connecté dans la personnalité TV. Tout le monde est la prochaine numéro. Bye. Quatro, quatro, cinco, quatro, quatro,